Bonjour la famille, bon déjeuner dès ce matin. Bon déjeuner, coucou la famille. Bon déjeuner, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte très bien. J'espère que tout va bien. Voilà. Shalom d'abord, homme de Dieu. Ningana, bon matin. Shalom, shalom d'abord, homme de Dieu. Chantre de l'éternel. Bisika biso bisui bino, que Dieu vous bénisse. Matondo na bandeko na biso kimbangiste yenge na buludi ya Congo na église ya PV ya Longo boboto bondeko na oya biso maison mère église catholique salam alaikum na bandeko na biso ba musulman ezara toujours ndengana vraiment salam ebele toute tendance confondue. En tout cas, bonjour, bon service et puis bon déjeuner dès ce matin. Moi kopati, moi kopa maï ezakapé bien, maï ebele, c'est la vie. Et voilà, l'eau, c'est la vie. Coucou la famille, voilà. Ah, bandi konangai, to mono moto to sakaba, to chakaba, en tout cas, liwa Jani, ezana ba façade ebele, ezope sa ba leçon ebele, en tout cas, bolimbisi, to ebike, aucho kufakande bo Congolais bazalaka, basambisa amoweite, tozo sambisa epete, mais to la musa conscience, na ba jeune talent, ope bazoya théâtre, ba ope baza awa, banana biso, bana musa conscience, bande konanga, pito tana bande kope bele, bazana bamboka nyonso Europe bazana na ba papier na bango eza nano régulariser te bala musa conscience na bango na makamba boye bandi ko izaka pasi moko munoko na yo moko ebetisa bato ebele betisa bato fimbu e ba musuku ba boma bango kali kola munoko ya mu photo contrôler ba parole ya oloba Lobby l'air tonalanda qui interview ya Brunel bango bande ko solola interview te conversation pardon ya Brunel na Irène Masiando ko te pesio bambo te belé double honneur aloba ke sika moka biki jania bande ko lakisa e bolingote bande ko lakisa e te ki alingaka e vous comprendre ande aloba ki yango tam susu yango nde vraiment to ezaki source na kati na e. Parce que quand ndenge bato balandenga lobby ndeko mwasi ebele bazoye ba histoire na été mais naza sur un jour akoya kolobango ye moko na boke binyon surtout akoya kolobango ke ayaka te libala epa ya Jani ayaka libala epa ya Jani te bandeko nanga mutu abengisaka ye eza lycée somi soki libinza somi libinza lycée somi libinza mutu abengisaka ye bandeko nanga voilà mutu abengisaka ye yeyo mutu abengisaka ye yeyo poto ye mutu abengisaka ndeko na biso ba photo ezali akei kozwa ye bazaki mwasi na mobali abo azwi zemi na ye na akenda kisasa babandaki kovanda ndako moko azwi zemi na mobali oyo ake aboti mwana botamaki zemi kuma 9 mois mais mwana wana akufaki na quelques minutes akufi esalaki ndeko mobali pasi lokwaza muta ba moyen asaka bambongo na ye amonaka bambongo na ye en tout cas asaki tu abende mo doki moko koto yo asaki mo cop mo boy emema ndeko na nzela ya Turquie yeyo bango ye oyo awa bakomisi koyo na Turquie na mobali na ye. Voilà. Yewana bakomi na Turquie na mobali na ye komo na ye lycée somi ya libinza. Balongwe wana pe bandeko mobali pe akenda pe kotala ye ale tango wa mobali abetsa kotie na Grèce. Mobali oyo kotie na Grèce. Awa pe mobali akenda kotala ye asaleli ye basha na kati kuna ya mboka wana azalaki na Grèce. Yeyo. Mobali azokatisa azokende mwasi atikali kuna azoluka ndenge nini mwasi akokota na France. Déjà na kati ya kin la Brune bande ko bima déjà na Jani. Donc Jani bande ko bima presque ka ndenge ba président bazalaka
ne bobenga bango ba théâtre ndenge ba de Londres bazalaki fois bimana mimi ba donc nde bazaki ndenge payer la brine ba ndeko bima déjà mais yeba ki peke mao pe abimaka de azaka pe ezabazaki kutu ndako moko na Jani. Entre temps photo moi si wana na yana ona pourquoi na ko capturer yango na mona ki yango na émission mais na yebite so na bina lukango vite fait na ko mona ngo Jani abala ki déjà avant bima na kati ya Congo Jani azaki marié wana mawa azali mawa boti déjà mwana moko azaki pe na zemi ya mwana mususu ye akei ko bala abali abali pe na limete fi moko ya pembe makasi ya Kisangani bomoni nde biso togangaka atika mao atika kama ote Jani amemi vi ya mabe makasi atika kama ye mao te mao loka to bagrifaka po na série moko bakomaki esika moko. Et puis, moi, c'est moi, je crois, faut les abandonner dans le Lubumbashi, bando ça banda, asa moi c'est moi bando, asa bama kamna e belé. Pour abakoma gine esika moko, nde bato belé bande ko greffer mao, matika la ko bala mao, tata elle écoute à pesate, même pas na commune. Mais moi c'est oh famille na ye, maman le qui n'est pas olé la na kombo ya moi si wana. Ye wana nde moi si oh ezaki ata lelo soki c'est ebembe kiti mutu akovanda wana mwasi na eti lelo o bakotia wana eza mwana mwasi wana mwana mobali mobo petit na confiance na kati ya France ba discuter ko tuna Maxi azo sa Maxi eza fille tel mutu akovanda wana Maxi habite libala se kufa kala boy mwana mwasi ngo comme ça zaki pe na espoir abande ki pe ko kozela ti lelo 15 ans yango ya zelaka basi mususu bozo comprendre bulu yekezaki na kati ya vie ya Jani bandeko soko za muta théâtre comme ma théâtre na kati ya vie na ote oza musicien comme ma musique na kati ya ndaku te quand je dis na vie na cela veut dire na kati ya ndaku comme ma musique na kati ya ndaku na ote et comme te o solisaka moi sino te o vanda kaka ata era répétition te yo yembaka ka banzembo yo komaka ka banzembo okipaka moi cité yaya moi ça obima au tricher et puis moi ça osaba makamsu na nko ngana ebi moi simoka mundele a se suicida albi azala na mobile na été mobile ka ba contrat ko benda musique ko beta musique moi ça na bi vie ezalite ata likutu bana te a se suicida ka précisément vers le 23 décembre asi abongisi ndaku ne pso ka dana to baka punt abongisi ndaku ya nowhere tout était bien abota ba ne mibala basi mais bande ko zanga bolingo wana o yazo luka il y a des femmes qui ne cherchent pas l'argent qui cherchent rien du tout mais baluka nde bolingo mobali pese bolingo wana azala kana mobali nae adimira ka mobali nae mais mobali wana zaki na temps wana te pona ye oh et ça là que moi sur la kena ko se suicider na ndaku na bango na maison na bango ya été a commis pe lettre bandi ko bosaka na ne loko bobengi amour te amour eze loko moko boy tela kaka o kolinga mobali na oko leka mama na yo na tata na yo na baleki na yo na bayaya o bandi ko soko zana mobali oko bolingo ko pesa eleki na o elekaka. Parce que moutou ozo ndimo longo la bilamba liboso nae olonga jamais bilamba liboso ya na même tata bocho mama bocho ozo bolingo wana siko moutou moboy azo sakana na ngo pesa ngo valeur te et pesa ka rage tozonga na mo mukesima brune la brune tanga zaki na Kinshasa wana azo bima déjà na tango mwana poto aye ko linga azui mwana wana poto a commissaire camarade na Jani ya ebika Jani ba coopéra bien na petite sœur na Jani boye petite la brune grande sœur na za mao donc yepo na ata bo pese soupçon que oh la brune abimaka na on dit mango te po aza petit ya confiance ya mao bozo na vie déjà la brune azaki na ngo vie ya kitoko te alors bande konanga moi mobali wana azwa ye
ake na famille na bango asali o basalaka amemi na kati ya ndako na ye na kin akomi mwasi na ye apes jeep ezaki wana bana misala bazaki wana la brune azaki na vie ya kitoko elongwe wana bandeko nanga la brune ntango na yebisaki bino ntango ake aboti mwana kufi nde mobali alobi non il faut amema ye na nini na poto nde abandi komemie na banzela ya baturki kokoma komi na Grèce akota ko azali na contact sikoyo na nani moi mobali o nani Jani paix à son âme et puis série wana parfait de bonne odeur wana o bazaka pa lineti lipasa na Jani akimaki Londres à côté France ba côté wana ba France ou ba Belgique alors bazo bango pe ba osire ke kuna eloko ezate na Londres eloko ezate yaka ba koto yo mais la brune ayebaki ke mobali azoba na ngana ya bakoto azana mwasi mao azali marié na Congo kuna mwasi ona pa Congo atikaki epe na bébé mwana mobali kitoko babota garçon mo kitoko donc mona ki na matanga donc garçon na ndinga zo alelaki Jani bandeko maya miso ekitaki nga esalaki ngai pasi lobi ça nga pasi na bikoma mwana mobali momba tozopesa penda respect Jani na corporel na ye na façon ya dire mais aljo kanda azaki bongo na ye azaki mutu mwanda omema vi na ye na bulu yeke tala place ye kosukela ye akati vi na ye na katikati akokoma ta na 80 ans akolisi bana na ye nyonso mais akati yango parce que alanda ye vi aloyenge bandeko na ngai Jani a aidé la brinité ne batu ba olobake a aidé a tindi mbongo a tsali boy pendant la brina kota na France mobali na ye moko la brina yebisi mobali wana o ya Londres awa abike Jani azana na batu moko ya ressemblance et tout na kokota France mobali wana atinda mbongo pa Jani ba doué mukanda tout bazui mwana mwasi wana la brine ba kotisi na kati ya France kokoma komi na France a bloqué ndeko mobali akimi na ye akomi na ye na nani na mwana mobali a baseka e po aza mwana mobali moko ayeba na boye baseka ye bato a Londres pe batika ete ba kenda tie pa Jani ba interroger ye pona ba yeba effectivement est-ce que a kontaka penya la brine wana o la brine akima mwana mobali asala ye banini bomoni nde bomona yango bomonaka bato a théâtre ebele bapesa bango valeur te balinga suko bala bango te ebele na Kinshasa tela neti ba Viviane wana batulika bongo mais Viviane mwasi kitoko mobali nini oke kobala yo moko pozo ko griffer na bimana na mowe olio mela bana obiso ko toyebaki na biso te alors bandeko nanga bolanda na o na bokebi nyonso toza na tongo et puis bolanda na likambo yo bino moko bomona ngo bien la brune yeyo na mobali na ye voilà awa baza na Grèce na makati ya magasin bazosombela bilamba la brune yeyo ti mobali abengisa ye wana ti vraiment eza pasi botala bino moko boyoka penza tala boyoka ndeko mobali ata yo moko bakopesa mukanda ndeni mwasi nini akoyoka maloba boya kopesa mukanda la brune a motema mabe aza na vie ya mabe mais to mekanda mpe kotala les deux côtés mwasi nini ayoki maloba ya boye après azwi mukanda na ye apesi yo ou bien mobali nini ayoki maloba ya boye azwi mukanda apesi yo soki yo ebike oza na banzela na yo banzonzengi na yo ifale mwana mobali wake no luka mukanda na ye na ndeye mususu ou bien ifale bala mwasi mundele ou bien bala ekolomba mwasi Ghanaienne basi moko ya bo oyo ta musu balanda bayoka na bango lingala te ozosala ba bêtise na yo mais yebaka ke mutu azaka mutu soki pe ozonyokola mutu abato keba ofuta ngo kaka bandeko bozela bima toujours
Comme l'internet, comment, boyeba, bien, c'est moi, Janify, leader, Franco est comédien congolais. L'homme le bon gars dans Zoloba. Dans un lien sans Moussapi, le célèbre journaliste a dit londonien, et pour Paul Mukele Botala. Au moins, il s'appelle des alliances, des alliances. Alliance Oyo, Nabala, na Kinshasa, na Pototé, na Kinshasa, na commune alimentée. Et ma femme, elle s'appelle Sylvie Faye. Moi, on a beaucoup de gens Sylvie Faye. Mais moi, je suis en Bala na Kinshasa. Na commune, comme oh, elle a pété. Na commune alimentée. Elle s'appelle Sylvie Faye. Ok. Na commune alimentée, je vois bien. Comme on a Sylvie Faye. Oh, elle a le pété oyo. Azam Swahili. Atanga na yese kisangani. Si c'est classe na yé. Nous, on est finaliste. Na bengi nani. Na baza nani. Atanga na kisangani. Nous sommes bien atanga na kisangani. Yese kisangani. Oh là là. Donc Sylvie Faye, c'est ma femme. On va atanga na kisasa. Bokabonate. Tous. Bon, il y a ce bokabona. Bokabonate mo lokufa. Mais balobi a okota libale pa muto susu. Matamango. Ngai. Na roti donc na poto wani na zao. Na okota libala jamais pas moi si. Baba manga sapato aux ketch na gauche. Baté un peu au sein là du soir. Aux ketch na fenêtre. Babo velo bilama la fenêtre. Jamais na ko sala mo tam ko mo côté. Na bana ki sasa. OK. Donc moi so na poto na bala yo na ko sayi. Na sa bana ki sasa. O lobi possibilité. Na lobi ngo. O lobi possibilité. Nzambe na l'état ya ki ya mo. Na bana ki sasa. OK. Moi so comme Sylvie Faye. Na bana mairie ya limité. Bon souvent le pembe. Bon la bruit. Yo na bien on a laissé passer. Oui la France pas dans ça. Yo en Londres. Oui la France. Qui ça au Kenango. Kenango tout. Na ko biso ba le numéro ya madame. Maman est bana. Sylvie Faye. Maman est bana belé. Mutema munene. Aza Swahili. Ya pembe. Non, mais il y a le retenir. Abota ma pembe. Qui a coupé pembe? Grand prêtre mère. Maman ban. Maman ban est belle. Non, bani. Donc, ce que Maramunio so oyo bazolo ba isa lokuta, siko awa comme maman Sylvia, Zanakin, non? Oui, Anakin. Awande la brine. Voilà, merci. Voilà, Awande la brine. C'est ça. N'a pas trop comme elle était. Voilà, Awande la brine et Katakiwana. Bandeko. Tu as développé en gros. Bandeko ata bino moko mutu azo griffe na bag mwasi na ye Sylvie Faye aza na kisasa kuna baza pe na bote batiko ba bote pe mwana moko mobile un beau garçon là oh bandeko nanga c'est triste bandeko na so mibali bandeko nazangi maloba yango na bandeko nanga yi nga na yebisa bino nga na yaka ka osala ba analyse place à bien na lobi bien place à mabe na lobi mabe. Mwana mwasi oyo akoyoka likamba boye azwi mukanda na ye apesi yo ndeko mobali mwana mwasi wala na yebite soka uta na mbokane mais eloko nde oyo biso tozo condamner mwana mwasi wana ifale apesa ye mukanda parce que soka yebaki makambo nyonso tia ye kobota bana misatu na jane ifale plus atala ba maloba na ye ki soki mwasi ni azana ye ifala pesa ye mukanda na konti ya bana na ye pa na konti na ye moko neti par exemple ngai boye na bali mobali na konti na nga nde ba kopesa ye séjour wana ya pe makamu susu mais soki ekomi ke ngai na ko contribuer ka parce que bana mike na contribuer ka ke na konti ya bana na signer je vais le faire pona et aux ala pe bien bana wana soki papa na bango aza bien et que papa na bango azaba lamu bana na pe bakozala bien moralement bozo comprendre mais ceux qui bana wana baza bien te et papa bango aza bien te ezaka souffrance sou ya bana talaka bana poto boye sikoyo biso moko déjà to nyoko amaka pona kotindela ba parents na biso bambongo bino bongo ba parents Jani mama Jani ndenga zolela abi mwana nga na ebaka yo mto kokundanga otiki biso boye ndenge ni na kosuka wapi mais tala sikoyo
biso beto kamata bano biso to boti na poto lelo liso bango pe banda ko souffrir ndenge biso to souffrir na ba parents na biso nde place wana nde ngana ko raisonner ke na oloba non la Brine oza mwana mabe parce que so ba refulaki Jani ngaza na Congo zo souffrir par exemple. Est-ce que bana na yo suko balinge ba simplement moi ki papa bonga souffraka olinga ko kotsa so bana no na génération oya biso to tina ba mbongo na kisasa donc il fallait kaka ozwa mukanda o aider ye ndenge yo moko po mi edaki so bo omona ke boko kokate iya bantu bele bazwa mikanda bongo il fallait botuna il fallait bozwa avocat mo ya makasi oyo ayeba ba congolais ba mikanda wana bonye bo bando futa mbongo moko boye aza kolandela mukanda na ye pona ndeko mobali azwa mukanda na ebite tanga salaka video oyo soki pe auta kozwa ba mikanda ba inane so pe zala mukanda récipicé parce que ba be azwa ka mukanda ya inane ba msu balobi abosanaki date okende ko renouveler ngo akomi na retard ba msu balobi ke non moi ça kende dia koloba kuna ke botala boye na boye na boye ba video ya boye babalola kamo na français soki mwana mwasi na zwaki ka video oyo akei nango na préfecture babaloli yango alobi ke akozwa mukanda na sima na ngate aza na ye marié na Congo aza na boye tango so petanga yaki awasengaki na ye marié te donc tala ne bato ba complicaka ba vie na bango parce que nini basi baleki yo ebele. Tu ne sais pas, n'a pas sa confiance, nani azala mwasi nanga, biso to ganga mbula na mbula wa mao, otiki mao na sima nzoka kutu nzoka va bima bala ki na ye penza. Même maman leki na ye na oya na poko a partir na ko tchela bino to ko décortiquer azolo bake mwasi na biso to bala ki kombo tel pour ni Silvio sala ki boete falo landa mobali na yo ke ne ko zwa mobali na yo boy je crois Silvio ngo paza mwasi moko ba mona baba moyen et pas za mwasi moko ya mukiete ngana mona ki atuke longi na EPC koli nango en tout cas bande ko eza pasi bana mibali ba mama so boko la bana bino mibali na kati ya bandako éducation malamu ebandaka na kati ya ndako mama lakisa mwana na yo mobali ke soko ningo tambola bien na kati ya mokili oyo ko sakana kana bana basi te po eto zaka mitema mabe bande ko biso to basi to zaka mitema mabe so to lobi to sala mobali mabe to ko sala mabe même na biloko kolio liaka to ko tiango pe eloko mabe. Boyoka teke awa na réseaux sociaux mwana mwasi mwa bike azwa pina ba règle na ye acheli mutu na musuni acheli garçon mo na kati ya musuni soki rasmes so komone za kanani boyoka ngote achama ina munoko te mwana mwasi ko ozwa pe ba matière fécale na ye acheli na kati ya biloko kolia olie pe azupe masuba na ye pa acheli na masanga. Donc, ndenge toza boye, moi ça kosalo mabe moko boye ndeko nanga sali o fo moko bozo comprendre ye mufu ko respectera muto yo a olambela yo muto azo sala lo soin muto o azo sala boye il faut ko yeba ko respecter ye. Mais quand tu pars comme ça au bimi ozo loba boye les rekotaki na matole ya la Brine azala ki place ni atande muso alingaka sala loko akokoka liso ko sala mo akotala liso bana ou bien comme kota la kizua na ye atali siko passe et puis ça moi si il fallait ya libala yo muto dévier ye nzela na ya libala ndeko nanga mobali o dévier ye nzela na ya libala mobali pasaki apambala pambate banda pa ya na France théâtre malunga pe asalate o dévier ye o landisi bano botisi siko mwana mwasi wana o lingi obuaka ye pondo zungela o tikaki na Kishasa yebisanga siko ozo buleke nani azwa mwana mwasi wana yango moni la Brine pa la kisaki yoke naza pe ya kotula te malgré mes 3 enfants mobali muso azapa ko yape na beti magoda yango la bandeko ezbale eza départager vraiment tozo kende molo bino mobo sala analyse eza passé esalinga passé tant na yoka ki on abi non nzamba tika biso te tant to sala ba analyse atindela ka biso toujours ba biloko mike pona toyeba ndenge nini ya kotambola esali pasi makasi eza vraiment pasi voilà quoi na pourquoi to ya osalango bien
Ah, ils ont passé. Pour Talachani. Ils ont appelé wa pa bon tout. Talachani ya pour ba golo mamba fa mai diketi kana choko na. Ba osura na la Choko na. Nambe pa mo choko. Wabi zo mamba fa mai diketi kana choko e. Bon choko vraiment ya fait. Que tu as dit même na vraiment ya ko ba ko dire pe na. Non, il y a chocolat na brin. Kasi wabi zo côté là côté là. La il peut se banana fa mai ba nga ba beta ka di solo. Ba mo ni so mai. Ba ka ntsaka ba ka ntie. Mai ya frère. Il interprète beaucoup dans le bas. Ah. Ba de que il interprète. Voilà. Donc ba de songo bon moni quand même de qu'on a besoin nga komaki déjà pe akomaki moi ba pal ba blo moko ndenge wana ba solo na la brine ba solo kitoko makasi parce que ba yeba ki banda Kinshasa bandi ko bolingo o ba to yeba to ba yeba na banda kala conversation ça kitoko makasi la brine fallait opese ka mukanda yo za si mukanda so opesa ki nga ko bengisa moi sango le lobby kuna batebele bazaka munoko makasi natiki mosi na na Congo na ko bengisa ye banda pe ba ya mbongo ko bengisa pe zate ba démarche basala bandi kunanga ti pe simba raté on ngale mpona sorti kaloka na libalango donc pressé pe ezara na tina mote alors bandi kunanga il faut yo mo po yeba moi c'est tango baby si koto pa mobali na yo oyepa mobali wana tingama ye tingama ye. Vous comprenez? Donc la brine vraiment au betika passe, au betika faux. Pour akotika timuta kufa et puis sika passe. Bon, botika malam, bino mo bo monika mo ba analyse de tout ça là, bo like, bo partager penza. Et vous allez bien sûr nous s'abonner la chaîne na biso yaka to ba dosa ba partage. Mayelo yo zana ngo yaka to sangisa ngo awa natanga ba live. Tout est bandé ni à conseiller mboka na biso. Bye bye.